mela nani ngana mela Yesu ye asali bolingo lokola maya pio la tangwa moi soko meli ekitisi motema bolingo lokola maya pio la tangwa moi soko meli ekitisi motema ngana mela nani ngana mela Yesu ye asali bolingo lokola maya pio la tangwa moi soko meli ekitisi motema bolingo lokola maya pio la tangwa moi soko meli ekitisi motema ngana mela nani ngana mela Yesu ye asali bolingo lokola maya pio la tangwa moi soko meli ekitisi motema bolingo lokola maya pio la tangwa moi soko meli ekitisi motema ngana mela nani ngana mela Yesu ye asali bolingo lokola maya pio la tangwa moi soko meli ekitisi motema bolingo lokola maya pio la tangwa moi soko meli ekitisi motema ngana mela nani ngana mela Yesu ye asali bolingo lokola maya pio la tangwa moi soko meli ekitisi motema bolingo lokola maya pio la tangwa moi soko meli ekitisi motema ngana mela nani ngana mela Yesu ye asali bolingo lokola maya pio la tangwa moi soko meli ekitisi motema bolingo lokola maya pio la tangwa moi soko meli ekitisi motema ngana mela nani ngana mela Yesu Matunda moyambi tukakeyeko nanani wakakaleta tumayimbidi nasetunda tunda Tumendo, tonda za memoya me vokangeyeko ganani wakakalenda tumayimbidi naselutiranga masegeto Yuduranga mwanani Nambenizeto Mokumakya moyo Ametonda Tonda zambi Wakakale
wenda tumaini la seu diambu jojo diambu fwa wandi vanagulu oya siliko tika biso lelo kasi wana tosangani bana na yo na ebete banso tozawa tozabikelamu na yo nzambe oyo kelaki biso toza na senata esengeli te na ba occasion oyo toyeba kopartage oyo eza liloba na yo na mwangonga moke ya solo tokote ya mowe te tokote ya na biso totikali na senatango wana nzambe ozali kotambusa biso na litangi pe nyonso tokoki kolobela kata o esika yozwa par na yo kati na o esika zala na biso ebandeli pe suka pe otambusa biso pe nazosenga ozwa contrôle na esika oyo molimo mosantu na yo ezala kati na biso mama Kembo azalaki moko ya biselu na yo na senatan oyo ayebaki kokumisa yo Nzambe oyo ayebaki koya kobonzela yo Nzambe kasi lelo osili kolongole na senatan wana zozonge pai na yo bao totikali nde toteyali po ete butu mobimba tokozala awa tilobi na tongo pe nzoto ekende mboka to na malita Nzambe yo zala mobateli zwa contrôle ya esika o lisusu pe otambusa biso na kimia na yo moyo wena yetu yenge vantoto yenge kuzulu yenge kusei mwana epeve ya alokasoki bato moyo bazakata o esika tobeteli Nzambe mabuko makasi po ete yende azali motambusi nakoyebiso ndeko na makasi na yo te na ngolu na yo te nakozala yo te na kiyo te nde ezalaki ete ekumba yo Nzambe nde apesi yo souffle de vie Nzambe nde apesaki yo makasi Nzambe nde apesi yo lisusu reconnaissance ya koloba ete mama wana tofandaki na ye bongo tokende kokabola mawa na libota wakeli zitisa ngeiza sadisi na ngei mpungu tulendo peloko mumamonso lo tuzinganga ibamu tsalfi kulota mumpasiye muzungu ye mamonso lo wakeli tatama na ntamu za zo musika ngeiza ejojo yave talabeto zipangi tuisili musika kumbu aku munzila mfilwani edina kala sieruka kuweti kuisa kwandeye beto mutuisiri mkusensi kala moko bedisa mamonso no mantutuwa bakuwa misanga babakanga zizibya bantu muziengana ebyao bavanga nga malembolo songa kansi lumbweki tumenikamba vo bedisa bya byonsolo ya bantu ye makani mambima bantu bavanga nga mintantu ngebe nikatula zala lumbu kambasi tunakatula nitu yai muna Tokyosi muna nata muna magata muna ndiamu pasibo tusisa muna ndiamu mudene demer ngeyave Nzambe pungu unakeba babonso unakeba ngeyave unakukeba muna levu yemavanga maku kadi ngeyave idina beto tusetikela la mukuma tunayimbila bo wenda kyambote wenda kyambote akete kundi wambote kundami wavu mama Kembo na wenda kyambote wenda kyambote wenda kyambote tsela fikulata bika bakebwa munefwa ngeitsa kedika bakeli tambu za zonsono yengei kitwali kansi lumbu kyaki kuna kala dyaka ibauko Nzambe ukedi kukeba mutsela fikulata bika kakala mpekeli yensodi mubao
bika babonso lo bakala yeyenge babika na yenge kange mfumuza ngeipe na wenda vunda muye bika ukalana nkata dise tata kakutambula mundefu wa wonso ye pasi za kuzina kala kiese wonso mubuvele yobi voziku kya mutu munsi alifikula ntamu kya kalanga mumpasi yenge kenzambi kina kala ebao muse ye mwana ye pefya longo ikia nge tata onda imvaja moyo wena yetu so lekibongo kotonda lisusu ya wenzambe na kombo ya tata mwana pemoli mosanto totondi lisusu tosukisi. Merci bandeko nzambe abatela biso nyonso pe abatela biso mutu mobimba tobeteli nkolo na biso maboko makasi na kombo moyembo sana. Merci bandeko bakokabwa na biso tokoki kobetela lisusu mosala nzambe maboko ntango azosonga tokoki kobeta maboko makasi ata lelo toza lisusu na bomoi te mais lobi place tokokende nzambe ayeba lisusu koyamba biso na kinya nde tolobi lisusu tika ete nzambe apambola biso nyonso. Bolingo lokola mayapio na tangwa moi sokomeli ekitisi motema. Bolingo lokola mayapio na tangwa moi sokomeli ekitisi motema. Nanamela nani nanamela Yesu ye asali bolingo lokola mayapio na tangwa moi sokomeli ekitisi motema. Bolingo lokola mayapio na tangwa moi sokomeli ekitisi motema. Nanamela nani nanamela Yesu ye asali bolingo lokola mayapio na tangwa moi sokomeli ekitisi motema. Bolingo lokola mayapio na tangwa moi sokomeli ekitisi motema. Nanamela nani nanamela Yesu ye asali bolingo lokola mayapio na tangwa moi sokomeli ekitisi motema. Bolingo lokola mayapio na tangwa moi sokomeli ekitisi motema. Nanamela nani nanamela Yesu ye asali bolingo lokola mayapio na tangwa moi sokomeli ekitisi motema. Bolingo lokola mayapio na tangwa moi sokomeli ekitisi motema. Nanamela nani nanamela Yesu ye asali bolingo lokola mayapio na tangwa moi sokomeli ekitisi motema. Bolingo lokola mayapio na tangwa moi sokomeli ekitisi motema. Nanamela nani nanamela Yesu
ezali bolingo lokola mayapio na tangwa moi sokomeli ekitisi motema bolingo lokola mayapio na tangwa moi sokomeli ekitisi motema. Wana bandeko ya église basilisi toleki na membre moko ya famille ye pe alingi ya témoigner na tina ya ndeko na ye. Ye mukolo me bakopesa ye respect parce que azalaki mwana moko ya kosakana te azalaki mwana moko ya libota kokoto akokabola te azala ndenge azala mwana azala koko mama oyo azalaki akokoli apokoli mpe bamama ne ya ndenge batikala apokoli akokesa te oyo aza le boye aza boye mama oyo azalaki moto ya kosangisa vraimen ntina zoloba boye tolobengaka yeka mama kulu mama kulu azalaki moto ya solo bongo na kokoto na ye na kolamu na ye bamama ndenge ne babana koloba luis akosimba nzete luis akosimba nzete pena maloba nakoloba yango mpe akokisi banona te oyo yango wana noya koloba kotewane ezilezate natekaka ke azalaki kokoto tina kati ya fami tokoti na banda biso tokolonga intango ndako ya yaya na bana ezali ya biso alongaki bandela yeselembao ndenge bongo na mobali na ye yango banakoloba kutukangira mobali na ye tazanakende baza famille penza yango nde na kati kaka mpongo nalobi kolango elengaki enga mpe nalingi na témoigner na tina ya mama na biso Louis Kembo na kotémoigner nga mpa na ye naza koko me na komona ye vraiment boye lolenga bande kobika kasi na mokili na ndo ndenge mpenza koko te nga mpo na nga azalaki lokola tata mwasi na ngai et parce que eza na bato ebele balobaka na bakongo bana oyo babokwamaka epa bakoko bazalaka bana oyo bazalaka na éducation te e bana oyo babokwamaka na ndako nde baza bana oyo bazalaka na éducation non eza contradictoire nga oyo natelemi naza na obenga ye koko naza koko kasi na libota e na ntina ya makembo fo balamba mwa fufu mpo lia ozwa makasi osaleli okende azalaki koko moko abande koankadre biso makasi abande kopesa biso mateya mingi na nzela nzambe elokola bato bamesana koloba o bano bakolaka epa bakoko bazala na éducation te nga na oye biso naza koko naza na éducation naza membre kasi na famille bakoko batangisi nga elelo naza ingénieur qualifié na nzela bakoko donc aza koko non abande opesa bakonseil ya malamu e na famille abande kokabola te o wana botami na noko wana botami na tata mwasi te donc bana ye mwana nyonso aza nani aza mwana abande kotala pete koko o koko abotami ka abimi na libumu na ye non ye koko nyonso na famille ezala o abimi na nzela ndeko na ye azaka nani azaka koko abande kopesa bakonseil ya malamu
Ça, c'est la fidélité.
boyo fandi kaka.
Anita bani gotangi na biso bonga yaka to bana programme. Et tolito banda programme na biso et avant to banda programme na biso et sengé toti kana nyonso na maboko ya être roi suprême oya kilanga na yo matona tona moya ye zambia moyo fokange ye tona ane wakakale da toma imele la setutona pomotulendo to peso merci na tomolelo Pamato zali nzambe malamu osalaki likolo na se osali biso bato molenge na yo papa talo ezali mokolo monene mokolo nkembo ofandaki na kiti ya nkembo papa olobaki te tosala 6 jours 7e na ebongi ete boyeba kotonda mpe kokumisa ngai papa tala biso na midi ya lelo toyei kati na esika oyo papa mpona kokabola mawa kati na libota ya bandeko tala moko azalaki kiselo na yo amipesaka mbeka ntango nyonso mbula moi papa tikaki yo te yoyebi ete tokuta mabele mpe tokozonga mabele papa nkembola misato ekoki na mokolo lelo tika ete totonda yo mpe tokumisa yo pamba toyebi ete nyonso bokosala ezali volonté na ngai nzambe kebo mpe lokumu ezali epai na yo na kombono tata mwana mpe centre moyo wenda yetu yenge watoto. Il me dirige vers les eaux paisibles. Restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'homme, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours. Yenge watoto. Awa mokoli David était aza kotonga Nzambe. Peut-être David azalaka nani? Azalaka mwana suka kati ya libota na bango. David ntango nyonso apesa obele Nzambe merci na oyo nyonso asalaki kati na vie na ye. Amoni ata alia ameli me nyonso eza pamba na pamba. Yenge batoto. Ndeko un jour mama na biso azalaki moto abandaki kosambela wamipesaka liboso na Nzambe kokende bambanza batika tuna tata ona sadi babala biselo basala mustana makasi kati ya lingomba sadi Nzambe amete touta mabele pe tozona mabele lelo mama mkole kokinde kolanga yo nanga totika na sana tango
totala etambo totambo na sera tambo de kolangai makambo nini mabeto sana moya lelo wese pesa nzambe se mote yenge vatoto pamba te mama zaki moto mi pesa na makambo na nzambe pamba te atika nyosa mokili amona ete ndola na nzela nzambe de kolangai et directement toleki na témoignage. La témoignage que vous voyez ça souvent de parler en famille et la église na biso église que vous voyez ça souvent de parler pour la témoignage de maman na biso et la côté à quartier na lopango na Selimbao na kidinga si aveni Selimbao et si ka maman na biso vandaki et si ka maman na biso bane kubika et yo pe oza na témoignage o esengeli pour na maman na biso tozoki na ona lombamo témoignage bandekoto milengi la rapidement parce que temps exaté to bandi na membre de famille to ya bisi ke mboza maman na biso tangu nyonso azalaki na biso solo bana biso kote ka lopa manjili po na Selimbao pona njili kozala ka bino moko bandeko nyonso na Selimbao bongo soki oye awa pa na ye ponga na vanda pa na ye tango nazalaki na âge ya 12 à 13 ans ti 15 ans nazalaka pa na ye kala tango papa likefu azalaka sikoyo tango tokoli so oye pa na ye malusi solingo okende kaka omona fongo soki na liputa abiso transport ata okomi mokolo ndenge nini oza ndenge mama te na mbongo na te mama nza baka aboka baka mwaso aza te abengi ya sele tala kuna na mama na biso bola meleki ebele ala kofata santa kasi likambo te tika pema na kimia na kongo na yesu amen tokende makolo nzela oyo bana te motipo jembe kwa makosa na moteleka mote soki yete mulimo na ngande na kota la samade bona kolia kaka bona kanisa na kini wapi na yango na yipi kwa nzela na kamula te bona so chabilembo na nzela na nyoka ma jembe kwa lelo dimanche na sabla ni kolonios soki yayo yo tema na mukilo ya kisasa na zake bako pinde na bolia yango yo na leo na bambwa bambo cha kishara leo na yaka na kishasa basucha pondu na kishara basokata na sigasuki na baza ba mama ba yibi kapo na nyoka ma
namona pasi balobisaka ngati place ngala kufanda batuna bakatika kama mwananzona soki na kepa ya tomo bali nazaki na kwatira fiat bana kutamu na masa na mana Pepsi Cola soki na ye obona zokoma nitu tunzama bana kutina obona papa asaki na msona nzita yanzu siba lakini wenzo wana soki ndo baba wana soma mtoto msona na ngena kama mtenza kufika na sala place Cola soki yayo yote ande pasi msasa mungu akipopeta kile soki unakeka hapo ama sele yanzu siza tukota kumzo mwa chweke apesika na soko vipre leo soki nakoma kina aja boy pona mzaka kesoni na mswape pona ya danga o yenu mtasoma na nio kama place na bato mbongo pasi boboto akoloba tobeti maboko makasi pona témoignage oyo et témoignage oyo e marqué biso vraiment makasi mingi so la di ba témoignage ko banda na butu bozoka kaka mama Louise azalaki na mot de passe moko oyo ezalaki style de vie na ye soki mutu ye kotala esuka nango fafongola songe ya liputa eske yosala yango peut-être yokuta ata babokilo so ebaye mai ya fufu ekomi mai ya moto ya osokola kosala yango te et toleki rapidement na témoignage tobengi na ye wana ayaluwanda baka natina ya wona baka natina ya makabu ayaluwanda mununtu utasa mazu mununtu matasa baka sabila tete en tout cas obligatoire c'est-à-dire faut na prier nanu na ebisie aya Louise tu sabila tete avant tu yambila ibuna ya omona longwe na éponge azalaki aye na se to sameli simale na bali kombrier na masolo alobi ya luwana butakwenda bona kwendela weri usifutuka tadi mikolo yo moni nzoto eningana kingai na ndenge mwana oyo kaka tozobenga makabu po makabu wana ndoi na ye mobali na ye azalaki premier comité papa azalaki deuxième comité na ndenge tokaki te na paroisse na biso ya Lukao tadi bolamu ya bamama oyo eleki mingi nzambe wana akende kovandisa ye mpenza na kiti ya nkembo na kombo na tata mwana pe mosungeli mosantu na kanisi na suki wana na koma mpungutu lelo. Merci. esengeli osangisaka pe esengeli osala malamu osala ngo te soki okufi mais osala ngo epandake ozopika. Et merci beaucoup. Et tobengisi ndeko moko ya quartier oyo pe aza na témoignage na tina mama na biso a sengeli aleka po atalisa biso yango témoignage ya ndeko moko ya quartier oyo bande kobika na mama na biso wana toyambi mama na biso palingo témoigner tobeti maboko esika ezwami biso bandeko. Alleluya. Nazali moko ya afanda na mama na bandai epato kama mama balopambo toteka bango bateka biso tikala me mama oyo asolo nzambe azwaika akilopema atela loboko na mobali mama oyo elekisoni na ye kuna na lopango akopresente ngati na batu sa me suka na mavanga na bima ifo songe wana liputa bazolo bezangaka te fo pesa faut présenter le but là au mwana au camarade Jeannette au camarade Arieti na kola ba mama leki ditu ni moto ba bandoko si moto kwa famille partout na kotambo bandoko ba mona ngami mama oya ko sala tu abi misambongo na lenso $50 bi okufeli mwana kama tambongo yo okendo bana koteka na mama merci c'est que mama oyo bola moleke bele nzamba mona ye ate pena loboko ambuya mubali tobeti maboko makasi beta maboko ndeko nanga esiko vandi okangika maboko obeta maboko te nzamba zwi mama na biso ngonga na ye koki ekei me sikoyo biso totikali esengeli makambo tozoyoka epesa biso makasi afin ke toyeyekola lolenge esengeli tobika malamu kati na mokili.
yaya na bango bazalaki ndeko na bango bazalaki être chien mpona bango et base prépare bose préparer rapidement mpona air tozoloba air na biso eza mokuse tozokende Congo central bandeko ya mama Louise bazalaki yaya na bango bosala makambo ya soni te mpona yaya na bino ye azalaki sociale ozala nango te akopesa yo sikoyo bokozwila lisusu yaya boye wapi ale bino moko libaya yango wana toke Tuesday.
Et tu ici rapidement. La défaite répondait au nom de Ngembo Makakila Loïse, fille de papa Makakila et maman Lukula, née au village Kinkoni le 6 avril 1936, dans une famille composée de 7 enfants, dont 3 garçons et 4 filles. Elle est la première née de cette famille. Village d'origine Kindundu. Secteur Ngufu. Territoire Madimba. Louvila Ouklan. Ngomizi Congo. Vous sentez que vraiment elle est congolaise. Territoire Madimba, oui, et puis province du Congo central. Nous passons aux études faites. Elle a fait 6 ans primaires au réseau de l'armée du Sali en 1951 et 2 ans de l'école moyenne de Sonabata en 1953. Vous voyez que c'est une maman qui a quand même une connaissance approfondie, puisqu'elle a quand même suivi les études. C'est un exemple pour les petits-fils et pourquoi pas pour les fils et les filles. Vie spirituelle de la défunte, elle fut chrétienne, choriste et diaconesse de l'église chrétienne Union de Saint-Esprit, en sigle église PV Yanlongo. Plus précisément ici à Kinshasa, dans la commune de Selembao. Date et cause du décès. Elle n'a pas été écrasée peut-être par un véhicule, soit tuée par les Koulouna, non plus. Mais elle est morte d'une maladie. Elle était morte ou bien elle nous a quitté le 27 mai 2025 à 8h précises à l'hôpital général de Makala, appelé hôpital des sanatoriums. Voilà comment se présente en bref la biographie de notre chère grande sœur, maman, et pourquoi pas grand-mère pour les autres. Ainsi, nous lui souhaitons et vraiment que son âme repose en paix et que la terre de nos ancêtres lui soit douce et légère. Merci à toutes et à tous. Je regrette. Je suis chef de famille. Mais nous avons la mission.
bakufa bamosusu baza malade. Alors ngai na remplacer na place na bango pour diriger naleki nyonso ya famille yaya akei oyo akei na kokoloba nazalaki mama na biso yaya na biso kongo na biso bateke bino nyonso kolonge batémoignage eza koleka wa je regrette yaya je regrette mingi yaya oyo ngai biso ye mutu akokoli biso azala koloba biso kutuza bana na ye tukoleli na bana na ye na biso baleke na ye mais nzambe kokola alingi kaka koye asala biso bato ilifo tokufa l'homme na mabele akuta na mabele akozonga apesi merci mingi bandeko na biso tozokende kasi likambo nalobi boye oyo akolanda biso azala membre ya famille tolingi te lekuna ntango koya tomona ye makambo epambapamba kuna tokokende lisusu osalaki nzoki parce que pour le village origine au biso tolita ngomisi kongo oyoke mamisi kengo kitata na ye duma vemba kilikoni kanda na ye ngomisi kongo kindu nde tozokende kuna me tolingi te nazopesa sete na likambo wana kamada yaya ndeko oyo kokota na kamino tozala eloko moko oyoki ozoyokanga tozala eloko moko nalingi makambo pambanga te nzambe abatela biso le Dieu tout puissant qui créait le seul élément no asala biso ba tolingana na mokili nyonso eloko esalaka malamu bolingo soko bolingo ezali mabe ekoki kozala te nde wana lobi napesi merci mingi biso tozokende mutu na mutu natike na ye ndenge toyokanaki tozoka mpe mutu na mutu natike na ye mutuka ezali merci mingi tobongisaki mwa eloko ntango mosusu biso tokei bakotikala tokokabala mwa eloko moke moke merci mingi merci beaucoup wana ezalaki représentant ya chef de famille mpona bon, dans une circonstance mort rapide, chef de famille, Yalo Rembaya Simon, étant que représentant et chef de famille, la combo ya Makaki la bataille de Louis, tout le monde va pas tandami ana cercueil, tout est bien zalaka. Donc, ils ont génération de génération et l'on va gâter. Donc, ma coco ne va savoir, on a appelé dans le micro, on a sa coco, donc tous autres c'est un droit à biso. Donc, ndeto yokana kibiso nyonso na bambula oyo Maluisi Kengwa betaki etaki ekoko na biso soki $1500 ekwei awa te cercueil oyo moyen elongwa eza te toyokani bongo azokende mosika na nzela makambo ezala ndenge na ndenge nzambe aza mobateli mpe motambusi ayeba kolongola bango na mboka bakenda kimia nyonso eleka na kimia mpe bozonga na bango merci nde tomoneli nzambe wenda ya mbote wenda ya Mata
yave nzambe ya mpumutulendo tukufuteli matondo kaniwana nzambe ya ngolo ngewa mutoto tutuka mutoto stafutika yave mpumutulendo tata tala mama ke wakesi mutiantamu yave tata kwa utata wetufutika tata mumtiba fuatata yeyave nzambe ya masemeto tawe nisisa mbade Yerusalemi Betikwenda kuna bongo satra tata Sibela kumotosha watu wazayave Tata mubakeba Kani muzeli teba zikosi zingo Ye tatu manata makese mela kumtleno Tatu manata yave tata Mamoto simaluta tata munagata tata Ngeura kalankebi Nakalantani ne mobi yave Ene utilomi na kalankebi Tatu sweka babomba yave tata Kani tatu mafatu makala mama pila pila mutuleno Nyebona nzambe to Metikwenda muna kiese meyangi tata Ikikebete kingumba yave tata Bena muna yenge Mafuka muna yenge pumutuleno Kakumi esumbu na to Ya biosa mitula na nzambe na kalapi Tatu masweka yave Metofue mutuleno mwenenge yave Mamona sumaluta tatu unagata Ngeura kalankebe tanini Pemi kebi Pemi tani sasi yave tata Musemu mwana Ye mpesho lo moyo E moyo Wena yi Totoni zabe totona Tous en position Tous aucun de musika Fanfare Musique Bakoko Nzote zokene musika Zokene na mboka Tokomi déjà 14 heures Fanfare, musique